Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Les questions. Au moins, aux stars. Nyonso ya yo et comme difficile pour na bato mususu et comme problème pour na bato mususu. Ba comédie comme ba l'exception banda kuna bango. Preuve en ser na biso xi pechanga. Dépose la pechanga jusqu'aujourd'hui. Avant d'aller pas ba parents na yi. To tu ko sa be émission. To tu ko lobelango te. To vendre pour biso to ba to ba création. Tu comprends la matière na YouTube exact de vendre bona calculer ah pechanga dépose la star. Si le vend d'accord pour parents, mais il me matière. Mais tu sais là pourquoi. Oui, vous préférez pas non mina banda kuna yo linganda ko za comment. En tout cas na lingana nganda bon na ngapi na ko s'amuser. Tamsuna. Peut-être ngapi tamsuna. T'es tous hypocrisie, tamsuna pe na s'amuser. Mais ce que aussi la dépôt la ici ndako. Donc bilo musuna longo le belé. C'est pas ça là. Et l'autre. Vous c'est quand même misé pourquoi. Tu es à so foutre là. Soit tu es aussi là ça la vidéo a expliqué que à so foutre là. Si là on attend quoi que c'est justifié parce que bango ba star na bon tomba l'accès à bandako. Bazanga kande bato ya koya ko tsala ba promotion ya bandako na bango. Baza dia ba kondi enregistrement. Fait ki ba enregistrer bango ba ina biso ba preuve pour ata ba enregistrer qui déjà tant ozu courage au benga youtuber to youtubeuse. Oh yo tikala ko yeba na vie. Donc si on a facilité pe ya ko mata na live pour na ko démentir na ba preuve. Au moins ceci la soba ka c'est biso matalana. Les questions. Si là anga côté biso na magasin, anga côté biso na toilette, anga côté biso na chambre na ye. Imagine un salon ils a propre parce que chambre. Anga côté de biso na chambre ba chaussures, anga côté biso na chambre ya garde-robe. Et en plus, tu peux tout des mères, Abi ben attaché des presses à Belleville. On voit le film de Belleville, tout le monde a pu révéler Mao Zolo Bella, moi mais on le makambu ya motu musus o ke na motu ba yo kanarate. Batu musu baza attaché de presse par erreur. Ah oui. Tant sous soué na izara pour vendre pena boy mon qu'on a comme attaché de presse assis là. Non ça la plumier que on non ça lelo. Ça on a vu ça mame il y a pétro quand mon épée était à makasi a au la mort réconciliation pour la 5 ans ya sila bisalo. Si réellement penzi eza solo, maman Nice a changé formule. Alukaka a changé formule. Ngana attaqué ngate nazonga simate. Oh là là. Nga na ataki ngate nazonga simate na apeli banga mungwate nga zonga simate so esi na leki parce que na viva pour na nzambe na viva pour na bato mokilité. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Voilà, merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci na bato tout botal rabiso et biso na biso ba vérité a na kati ya Congo Liziba TV. Merci les sous na ba partenaires au batika biso te au bazarana biso lokola FBT Misalande, FBT partout dans le monde entier, FBT ya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo na Pesibino Mbote Bisika Bozali. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos fans, des sponsors batunyoso. Dans 2025, là, je vois mon partenaire, mon yaya que j'aime beaucoup. Il s'appelle Kevin Kamuzuna. Mon thème est Tété Béton. Il peut s'y emboter. Kevin Kamuzuna, mon thème est Tété Béton. Sans oublier, il y a Gisèle et Tati, Maman Versa, c'est mon thème, ma prince Jiclorinaire. Je te salue là où tu es. Sans oublier, tout aussi que Emani Maemba, autoservice. Il y a un journaliste, il y a un chroniqueur, il y a un confrère nabiso, ma comme mécène, ngandi na commissaire. Il s'appelle PM Papimboma. Yaya. Alors kabila mambo mo ko likana ba bosso ngana be la batango midi pourquoi. Il y a Papimboma PM. Toujours. Je suis avec elle après temps ébélé, to tourner voilà, tout sur la piste. Là, je vois mon ami que j'aime beaucoup. Il est Djogo, il s'appelle Jonathan Bolingi Pangi, Moussuni Ngondo Vertige. Vertige. Il s'appelle Jonathan Bolingi. De retour déjà dans ma solo et là, je vois aussi mon frère Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, mon ami. Malgré que je suis sollicité, mais je t'aime trop parce que tu es toujours mon frère. Je suis avec elle, Malika Mania. Toujours na biema toujours chic dame.
Hey, ça va Malika? Bonjour Kevin Pandalekecho. Bonjour na abonné à Congo Liziba. En tout cas, bonjour na batutu balinga Malika Mania. Bamania chou, bamania cœur. Naïvi que vous avez partout en ces moments. Bonne année Nabino, ba meilleur V parce que moi Nabiso mois de janvier, ils ont moi oh to continuer à kaka, ils ont moi oh to komisa ka nzambe parce que nzamba kotisa biso vraiment en 2025. En tout cas ba meilleur V Nabino, meilleur V na yo Kevin Panda, merci. Meilleur V à Mejimo Paradis, Banasuka Nzambe, je vous aime tellement. En tout cas meilleur V na mono tangi Bolingi. Jonathan Bolingi. Jonathan Bolingi. Yondo Baktile Musuni. Jonathan Bolingi. Aza biso to mona ba Jonathan ya kozala nango te. En fait, na ba yolo ya kozala nango te parce que Jonathan za leki ya kamana na Christelle Bolingi. OK. Malgré le tout tikela bango bino boliaka. Biso to lia na biso te mais quand même izaka déjà to yebana. Voilà, Jonathan Bolingi. Jonathan Bolingi bonani na yo. En tout cas, merci na batuni su balinganga. Merci na batuni soyo basambela rapo nanga pour na famille nanga, pour na couple nanga, pour na bana nanga. Parce que les ketchou na biso ke mokili se beba. Ya na batu mususu tango biso to zela minute to 1 heure to 2 heures pour to sambela nzambe. Nzamba kokse ba posa na biso, nzamba sa biso ngula pe sa biso souffle de vie. Mais il y a des gens on a air wana ba vendre ka balo mabe pona les ketchou. Il y a des gens au ba vendre ka balo ba mabe pona Malika. Osomona. Alors yonga ton nzamba sala ba posa mitema nanga. Je remercie Dieu. Na komisa nzambe. En tout cas bonne année na mère Adieta Kupumba. Bonne année à Winnie Diangana, ma copine. Bonne année à mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité d'Alisson. Bonne année à Laurette Abissa Motema Efe Nanga Ville Pambani et Lamba. Mon vieux Ville Pambani, je te salue. Bonne année à Bino. En tout cas, bonne année à ma grande sœur Clarisse Bikamba. Bonne année à Yo. Boza tellement ebele Obolinga Malika Mania. Bonne année à Vanessa Yavisanya Mbele ya Kelly Masaki. Bonne année à Yo. Bonne année à Lydie Bokos, ma camarade Nanga tout. Ya Yolo. Bonne année à Yo. Organombi, Natacha, de Tukebi. Bonne année. C'est Mikobi, non, les cas. Atina, puis c'était bonne année. Merci aussi que bonne année à tout Bolinga avec Ketchou, aussi que à mon vieux Kevin Kamuzuna. Mikolo Zana, et c'est qu'azo pesa, azo bonja. Il y a pour vous mais aza sponsor, aza partenaire. Au moment de vendre des bruits. ROL, 3e émission, 2e émission, changement au coma. Ok. Plateau au changer, ça veut dire que placement sur côté va tuer pour kuna ba bonus sur plusieurs mais pas d'accord comme Kevin Kamuzunga na yoka papa chéri Kevin Kamuzunga ya tété béton Kevin Kamuzunga ndesi miko ba kobenga le quelque chose fiki pour Kamuzunga surtout mondo ba yo miko na so zui mutu mususu changer comme ya mutu wana na fiki poti apona koti karati Kamuzunga mais fiki ponda umeli on a papa on a vraiment tout mon a nazabo c'est bango c'est bien le so monika pas mon a le ngi pour mouyaya OK mouyaya ça va bien merci à nous toujours je suis avec Malika et ça là un plaisir il y a mon émission parce que quand on a Malika tout le monde a tout le baka c'est ça na c'est bien on a bien on a tout makasi merci ça on nzamba pesinga pona lelo ah oui malgré ba conjoncture en mboka mais voilà tu as toujours kitoko conjoncture eko mema biso na difficulté te ya koluka oza na mwa chaussure bien parce que ceux qui to vivent pour na conjoncture mboka mais toza te mais to vivandi na grâce à Nzambe Nzambe nda sala ke malgré conjoncture mais to vivre to survivre to lia to mela to lata so pour na conjoncture okina kulwa kimbuto kuta batu batondi te donc to vivre biso ka pour na Nzambe voilà pour nous Nzambe tous na analyse auto débattre les sur concernant mambo ko na réseaux sociaux concernant mambo belé mais donc tout d'abord Malika 2024 na yo ça si tout ma 2025 il est qui comment na moment on peut to 2025 ko lo banini bato ba yeba Malika ou batala ko ba monaka. Déjà, merci beaucoup Kevin. 2024, eza année oyo, eza année vraiment oyo ngai batu bakoyi koyeba te mais pour na o nzamba salilenga na 2024. Eza année oyo vraiment na komisa nzambe makasi. Eza année moko très positif pour nanga. Parce que au moins la vie a batu lelo positivité et comment qu'on voyager. Ah oui. Vous comprenez hein? Positivité na vie a batu lelo comment atteindre ko ya ba rideau versus nandako. Positivité comment mutu a te tapis à Louis Vuitton.
nde mpo na ye eza positivité mais moto aotala te ke positivité eza souffle de vie ono nzambe apesi ye azopema parce que lelo so okufi tapi ono osalela yango te rideau osalela yango te bilamba olataka wana obetela biso tolo osalela yango te mais nga soki oyo nzambe asalela nga na 2024 eleki barideau eleki batapi eleki makambo ebele donc cetadire nzambe asalela ngai oyo eyebi nga ozo comprendre oyo mpe nzambe asalela bango selo bango bavoyageaki eza yango eza ndenge basola na nzambe asalaki mais oyo nga na sola mpe na nzambe na 2024 nzambe akokisa yango déjà no de enga na simba mwana nga na victoria 2024 akokisa inani na mois de mai donc na ndima te ke mwana na akokomisa mpe inani na mois de mai parce que aza mwana na botaki na baproblème na botaki na badifficulté na botaki na makambo ebele na ndimaka te ke akokisa inani na mois de mai na 2024 mais akokisaki yango donc 2024 mois de mai ezaki mois moko historique mpo na nga yango nalobaka na kokende nalia na baorphelin tomela na bana baorphelin parce que ezaki anemo historique et puis 2024 nzambe apesi nga souffle de vie hein, Kevin. Tu as 2025. Il y avait des gens qui mitema. Donc, biso to semble les 31 à Boutou. Pour to comme les premiers, tu vas kata mitema na minuit. Ah oui. Biso to l'équipe on est le côté. To l'équipe on a paiement, mais to l'équipe on a bonté te panzambe. Mais to l'équipe on a na sincérité te pe panzambe. Ezaka ke nzambe nde akitisi bango na 207. Akitisi bango na mutuka parce que les autres botos na kati ya mutuka mutu mutana arena ya kitaka ba o batika biso les 31 ba to traverser te ba kitaki arena bango ikokaki biso bato pe to traverser ki te to na ba arena biso mukolo ko kokata muso nzamba biso ko kufa na santa mukolo ngonde arena pe ko kita alors pour nanga déjà 2024 za animo ko extra pour nanga nzamba a pesinga souffle de vie pe a kotisinga na 2025 donc pour nanga déjà c'est bon ko lia ko lata ko mela leke tu nga na loba hango so na otika kumisa nzambe ka pour na ko lia na ko lata na ko mela na ko voyager en tout cas c'est que nous allons gratter pas nzambe c'est que nous allons gratter pas nzambe mais ce qui biloko na nyoso ndenge yemo ka benga ngo eza ba vanité donc c'est que oh nzambe oselanga déjà c'est bon pour nanga donc les restes on est yasima. Voilà, les restes on est yasima parce que vanité de vanité mon lobby. Oui. Et ça ba vanité to zara fier nango. Et ça local on a côté 2025 mikolo na partenaire à Sika. Nazana Beckham touche. So moni perruque na lati boche Beckham touche. Ba perruque nyos no retia durant cette année. Nazana partenaire ya Sika Beckham touche. Aza grossiste ateka ba perruque en gros, ateka rapé ya moko. Donc ça dit eza bangolu. Ozomona. C'est bangolu ya trop hein. On a remarqué hein. Naza fi ngolu. Naza ndesko fi matalanati. OK. Naza ngolu nanga, nana grâce nanga. Mais nazara ndesko matalanati différence eza yangwana. Ke yana mutu muso za ngolu te mais so nzamba fongole les portes à pesi asali biso matalanati olala pongite. Mais ce qu'on a na fi ngolu mais naza ndesko na matalanati. Voilà, aux gens fi ngolu tout c'est mambele olo hein. Désolé ko tanga que les autres baksama susuka na zo ebate. Merci na yo yaya nanga qui avait Kamuzuna. Kamuzuna ya tete beto. Toyebani. Kamuzuna. Place so kombo telemi. C'est que makambo iza. Là je salue aussi ya Willy Moucheni, je te salue. Ya Morobien on a ya papa na biso ya de génération à génération. Ya Sambi penza. Ah Sambi. Ya Willy Moucheni je te salue. Malika mana to ta basi je na biso. Leto binga Malika Warrior, to binga Malika Abakouk. Oui. Naza warrior Abakouk, le monde qui m'obéissait yebi. Nga zaka naza warrior. Déjà naza warrior parce que au moni na mokili ata tuza ba hypocrite. Mettons tuza na bateau to lingara de vrai, faut to laisser que to lingara bango de vrai. Ah oui. Je suis warrior, je resterai warrior. Na moni loko ko pénaliser nga te na longa warrior. Et aux années nini. Parce que na lingana mutoyen de vrai. Warrior ezaka kombo balati biso le cas soda mais alati tenia policier. Mais soka longo di tenia policier alati lambani normal. Mais biso mona caractère to que tonto azaka soda. Ezaka pour lati pe tenité. Mais tant alati tenité to reconnaître que a policier. Donc ezaka le kwanga. Soki na bina mi longo la ki warrior. Donc ça qui c'est que na falien. Ozomona.
À Bakouk, oui. J'aime si là. Nalinga batu nyonso, nalinga ba comédien nyonso. Mes préférences nanga. Eza si la bisado. Yango na mibenga Bakouk. Oui. Voilà, toute cette analyse concernant Mambo Eleki Likambo Yandako, Oyo, Asa qui est sorti médiatique naïe, puis ça a dit que le Baming pour un poison, ou la famille aux autres, on a poison, on a poison, on a poison, et ça qui est un peu moins bien dans les réseaux sociaux. Selon yo, comment on a mis émission nette et bimé, belé, belé, tu vois comment d'abord? C'est parce qu'elle est si là. Ah oui. Les questions. Au moins, c'est aux stars. Nyonso ya yo et comme difficile pour na bato mususu et comme un problème pour na bato mususu. Parce que le mot boko lo beza simple. Et le mot ko sala eza simple à comprendre devant les gens. Mais bato tellement za yo et le ko nzamba tia kati no ezo déranger et bando comme ça et bando botaka ba problème pas bato mususu. Par exemple, oui. Bato si la tonga saki alembe Vincent Ndako. Atiko misabiso livre parcellaire te pour na bisabiso ke oza lopong nanga si la yambi juste un collègue a yambi frère na ye na katenda kuna ye et puis le bika c'est la première fois nanda kunanga ozomona biso soki to ko inventer pour nanda kwa sila et ko déranger ba tout te soki ba star na bango ba ki se banda ku me bango ba koka parce que on eza o biso to ça les marketing pour na sila. Tout le monde a likamba sapatu ya sila. Basket. Sapatu kaka ya na réseaux sociaux. Et ko eboto ba missionnette. Azala kana bilamba, azana ndakute, azana lokote. Mais comment ça fait-il mutu même na sapatu ne faut boya boto ba missionnette. C'est-à-dire on a compris que c'est parce que c'est une star en fait. Mutu aza star. Ata la ti lokalito ina ya présentant au kakabo ebota ba problème parce que mutu aza na starté. Ce que a akangi fota ti lo lito ina bo finga ngopwani bobo te yamba émission ba analyse bobo te pourquoi ba comédie comme ba l'acception banda kuna bango preuve en ser na biso xi pechanga depuis la pechanga jusqu'à aujourd'hui avant d'aller pas ba parents na yi to tiko sa émission to tiko lobelango te to vendre pour biso to ba to ba création to ko vendre pena bo matière na YouTube exacte na vendre bo na calculer nga pechanga depuis la star. Si les enfants de mes parents, même ils sont en matière. Mais tu sais, là, pourquoi? Parce que c'est normal. Parce que les gens qui sont au bima na parce que tu as fier mon Luka. Parce que tu as fier mon Luka. Parce que mon to pena kola na papa, maman et les enfants. Ton papa a divorcé, a son maman moko une très bonne maman. Ba vana na banda kuna mote ba âge ba 25 ans même na poto na Europe bona ba to soana bango et ana bana o to bi ke Europe so comme na 18 ans o comme na âge na ko ke libanda enda ko zwinda kuna yo mais il y a des enfants o ba l'équipe ba 18 ans mais baza na maboko ba parents na bango et ça muro za na ona ba parents na yo mona ke ko se séparer na parents na nga na za no marié et za na no le ko mo bo eza chose gravité na fa na ba parents na nga pour na ni to c'est la pechanga banaliste. Que yotina âge noti lelo au vanda kana ba parents no lupa ndaku moko parce que c'est normal on simplifie les choses tous abazo baté quand même ka poto zanga ba matière na réseaux sociaux on a besoin ko tia mbongo na kata chaîne na yo on a besoin ko tia ba vue na kata chaîne na yo allez on ngo créer le comme bo o ko bimiso bête devant les gens non to simplifier ngo pourquoi mais lelo to zonga na ba parole ya batu musu ba sala ba émission to mona ba finga si là yekutu. Si le la vanda ka chez les parents. Si le la vanda ka si la zamu tupa ko zanda kote bande connaît tout bana poto. Et pas na bango les héritage na bumbute na selemba outé. Na gombe na sitas. Ina pendo koti boda vrai gombe. Bon, on a rectifié mon côté moi. Peut-être que vous comprendre que l'obéli a malika la belobité que a quitté si bumbu selemba ou non. Voilà, merci. Il y a des parce que oui, parce que ils en a battu bako luka peut-être que ba tenir nga rigueur pour na lui bumba selemba ou mais ils a millier oyo ba fingi la biso ngopi. So na vana na bumbu ba yo fingi lango. Mais tant que nga pina lobe ngo na cadre mabete. Oui oui, c'est normal. On se comprend par rapport il y a ba son très vite. Très vite. Ils appellent l'embâté ou quand on a ils appellent l'embâté, ils appellent ma tété yolo pété. Ils en sont très ville.
ozomona parce que moto pas vivre na selemba ou vivre na ngumbu ba pe ba ya na bato bazana ba bumba ni ba pe na étoile na bango ba tonga pe na ba gombe si ozo comprendre mais sikoyo si la biso héritage na gombe ape muta ko zo pe ndako te pour ba famille tout na poto bana bango te akofanda pe pa na bango mais batongela yango keti lelo avanda ka pa na bango ti lelo aviva ka pa na bango malgré kombo na ye malgré que star na ye mais lelo azwi ndako na ye et puis eza ndako liboso te azokazoka bandako na ye oyo nde eza sikoyo alandi ne ndeko na ye parce que ntango tosalaka boye des fois neti nga ndako nanga bato bayebi te bayebi lupango nanga me ndako bayebi te bona kodeside ça va leke tu lelo ya oyambaka na ndako nasema talana te nasema talana te tanga yambi ndeko na kati ya ndako peut-être loko oyo epesi vertige eza piscine parce que bacomédie bayebi bazoba ndako me tomona piscine na lupango te peut-être yango na esalika bosala baémission ebele bosala baémission neti biso tokoko evante mpona produit na biso c'est tout à fait normal leke tio kolata mokase na ye balobeli yango te me tema leke tio eza produit na nga mpona pesela pena leke tio bien bato balingaka leke tio te bayina yesu bien nga nakoya kolobela mokase ya leke tio nakoya en tout cas leke tio yati mokase tobimisi facture eza 50 000 euros et de me yo moto olingaka leke tio te so oza na motema te oyambango ti c'est parce qu'on n'a qu'à les quêtuter. Mais ce qu'on dit que les quêtus c'est un bosseur, à l'ukambo on a eu au contredit, tu comprends que oui bêta cara. À tes soba comme c'est normal, ça l'ambo on a ça la possibilité, on s'en va mon casser 50 000. Ce que oh style non comprendre pourquoi ben monsieur Bimé Belé. Pourquoi ben monsieur Bimé Belé comme qui me mabé et ça la sous qui te côté ça la sous bien te sous na bateau, vous allez combattre moi na bateau. Vous commenter fille à bateau et avant tout continuer malika to linga to singa na Jérémie achi la biso na image moko oyo ba émissionnaire de Salemi ba sangani pour ba combattre makambu ya sila alobaki na réseaux sociaux. Jérémie tu la biso image et to zuma juste après to benga ye moko locataire na bino boyebisa ye abenga batu na ye ba rectifier ba propos bazoloba ke asombi ndako te azofutela sorti ye moko sila sala vidéo a expliquer que azofutela voilà tu vois la image wana tout le monde voit ya Sarah et tout le monde se voit ya des mères na kati ba sala analyse des mères obi que ba famille kutu ya ndeko lopango wana ba siliki kutu ba mataki na ba live na ye et aussi que Sarah bi sila sala effort aya ali kana émission ba ke ndako wana eza ya été je sais pas tout le monde qu'est-ce qu'il a le but le bac on peut bandeliquer il veut passer là très comme bimisati un peu kolobana na makambo ba bazoloba déjà de un les questions il faut to yebaka eloko mo na vie yo ko loba likambo za na posa batu bandimela yo mais ya mutu mususu ozana posa au contredire vous comprendre si là na temps ko ya ko se justifier te parce que bango ba star na bon ton balaxia bandako bazanga kandi bato ya koya kotsala ba promotion ya bandako na bango bato bango ba futela ba mbongo ba koka ko tombola bandako na bango te ozo comprendre et puis ceux qui déjà ba kolo lupango bazo qui t'a ko contacter ba youtubers pona ko yebisa bango ke ndako wana eza biso to mukolo nanga za pasteur et à quoi pourquoi pas parce que bateau bango soki ba bengaki baza déjà ba konja enregistrement fait ki ba enregistrer bango ba ila biso ba preuve pour ata ba enregistrer qui déjà tant ozui courage au benga youtubeur to youtubers oh yo tikala ko yeba te na vie donc on a facilité pe ya ko mata na live pour na ko démentir na ba preuve n'habite surtout se comprendre ozo comprendre yango moninga na vie ata moto loba français makasi ceci na calculer kake wana loko te parce que motu so e baby njoto nde souffra ka oui bien ah bon motu so e baby njoto nde souffra ka alors songa na tali moto loba français belé na tali kake motu eza déjà perturbé donc ça dit njoto nde souffrir donc c'est que nga moto na loba français te na sagesse na donc c'est que nga na ko sala mieux que yo si là na temps ko se justifier te parce que batu nyoso balakse bandako na bango baya ko se justifier te parce que bazanga bato ko tombola bandako na bango ba comme sango extravagance biso to sala ki ndako ya produit na biso comme extra to pesa ngo ba kombo ba parler royal parce que produit na biso to ngato valoriser ye bino boko ko valoriser ba produit na bino te
Et pourquoi bah s'agiter, ouais? C'est parce que la piscine est en kati. Dans le bon débit. Parce que le na bien l'écriture non même na comprendre même na moment tu dois poser ma question na comprendre té et puis obi que na vendre pena bona tala be monsieur bota comment ça te fait parce que au moins si la soba ka sélection matalana l'écriture si la anga côté télévision na magasin anga côté télévision na toilette anga côté télévision na chambre na ye anga imagine un salon ils a propre beau que chambre anga côté télévision na chambre ba chaussures anga côté télévision na chambre ya garde-robe moi matalana et puis si malupango to éviter ah oui to monika piscine boso bo sima toilette ba visiteur avenir to éviter to monika lupango mais to éviter pas ces até to yebite tozwa taxi wapi po tozwa moto tokitela wapi toyebi na biso te biso tosali baanalyse topesi bapalais royal mais toyebi te na bato baye badetracteur oyo baye komata mokolo lupango eza paster mais attends leketu nani yango alinga babotoye lupango otala boye c'est ça leketu lupango na nga babotolanga me na otala nani vous comprenez même ceux qui peuvent si leur foot là même dans le pan assez étonné mais comment moi ça batou ayambi ka visiteur ndako et boti be mission boy grâce à Zangolo c'est parce qu'elle est ici là mais que tu ne blaguez pas est-ce que d'abord c'était obligé bah ça il est analyse on a et en plus tu peux tout des mères abi ben attaché de presse à Belleville on voit le film de Belleville tout on a pu révéler maos le bela moi mais on bela makambuya motu mususu o ke na mutu ba yo kanaka te batu musu baza attaché de presse par erreur ah oui tant sous soué na izara so vandi pena boy mon on a comme attaché de presse assis là non ça la plumier que on non ça lelo OK parce que être au moins na BCBG tous en avons so Roger Ngado tous en Mosaka au moins Mosaka avant de ko attaquer batu ba ko finga JB mais Roger Ngado azaki na pona kumisa musala JB vous comprenez c'est le monté mais si là biso batu tolobela si là tona mahambo bela lobela si tolobela bilamba tolobela ndako tolobela propriété tolobela filmer mais ce que ça passe musu moto musu attaché de poste maza complète encore lobela filmer mais côté mo be faiblesse vous comprenez que tu ça dit biso bato to zango lupe ya kolobela si lango si la benga biso te si la benga biso ba téléphone te si a benga raté je pense bino mo ba décembre de kebo moni de côté mbinga mbinga o bato ba nani ba singi so ba so ba nani wana bato ba za so ya mbonga si la poche na yi neti biso boy to bi ke si la benga biso te to fanda na biso ka to tala ka ke moi si mo boye asala makam na bien mais to fanda ka po anite to lobela payer si ozomona les étoiles eza étoile les questions so batu okutena batu ba lingo de vrai linga bango les étoiles alors pour na lupango ya sila na lobi ba ministre ba laisse banda kuna moto c'est ba analyste point et pourquoi bino aussi na bien ba soraya piana ba laisse so banda papa chéri kutala kisa biso ba lambeli ba pena biloko ba oliana ba sentinelle na ba to c'est le ba analyste point ke boni matala na boye oui raison que la sanda oui raison ma civil ma pata soka lambele de mi kumbi ba bingo nini mi kumbi mi biloko mo ba yaka ba lia kaboye soki sa toki si alambi yango kuna tie misuni na kati bakovanda babandi kolia komela to bingo matala te point eza vie ba star ton vie ba Khloé Kardashian bino ton boye réseaux sociaux sika bo bandaka na banini banda kuti yango fula bino yango pese bino makambo so bokoti na chaîne na Tracy Mbelenga ba vie o bokuta makasi ba youtubeurs ba saleza o bino bondo koti la bango ba télé réalité c'est parce que ton vie ka ba Khloé Kardashian ba star te baza ba simple individu ba bima na ba idéologie ba olakisa ba ndako ba bien na bango yango ton vie bango siko une star siko yo olakisa ndako no ya lakisi ba bien na esani esa nini
ba photo ebele to mona na ba réseaux sociaux ah c'est na biso peshanga posta kiza na banda pesa vanda kati to c'est on banaliste pour nini pour nani to c'est on banaliste et pourquoi Malika boko benga landa kwa Belleville misé bon nga na ko benga ndako Belleville misé te parce que mutu na mutu ana construction sala ndako na ye au préféré pe au moni tinda kuna yo au moni tinda kuno et non ba photo mingi te et non ba photo te mais c'est très chic. Ils ont bien au sein de la structure na yo na obinga na ngo misé te no finga pété na kon vouloir péter parce que mutu na mutu te o no lo mabe oh na ko finga te na kon vouloir péter parce que mutu na mutu pas ça eloko na ye kitoko eloko yo lati bo mais mutu mususu amona ndio lati mabe azua amoika patata ici Weston ateka oui là telinini mais mutu mususu po amona pa lati kitoko il faut lati eloko yo azu pena kanga dadi kange makoloti ameta musa ebite kenata masubongo te ozomona donc ça dit eza bongo ça dit pour mutu envier les questions de lati pantalon ici woibo faut ça mutu pena ebi collection na ninga lelo on a linga calme Malika mania to kina linga poser na linga calme to c'est de calme parce que il faut préférer pas non mina banda kuna yo linga ndako za comment en tout cas na linga nanga bon na ngapi na kosamisi tamsuna peut-être ngapi tamsuna te tous les hypocrisie tamsuna pe na sambisi mais c'est aussi la depuis la ici ndako donc bilo musuna longo le belé c'est pas saloni elote bon c'est quand ndako na misé pourquoi ngana ko sekate on lobby pour ça la misé pour confirmer ta photo be vini tandali te na binga na lobi boye nga kuteza ba photo te ndaka be pression eza bien pona ye eza ndako na ye pona nga oh pona nga pina te ba photo na tseki po eza nga ezaki pe bien pona nga mais to na mo ndaka sila na bite na sala ngosko lokwa ya sila eza bien pona ye pona nga pe ezaki bien ponga pe na sala bongo ya kasi toni nga pona ngati pona nga pe na sala pe bongo na te pe ba photo ebele na monaki pe ezaki pe bien pona nga yango na yebiso na début na bi na bi boye te na depuis na monda kasila na luka pe na bongisa na lunga mususu ba comprendre mususu na tchake na monka ndako asile tenga mambo ebele te izenda kuna nga tenga na pesa mtu conseil ngende analyste ezangani na longola nga bon ba oba chabu ndeti ba toni sabla na ndako soki si ndako asile te ya bato ebele ba longola parce que nayo kopo ke ndako asile na mo pe ndako kamana na poto wini de nga na tinda ba video salaka na mo na pe bilo ebele te ba comprendre te na mo ka ba photo na yo munene mo vitrine na ye nayo comprendre ke ba structure batandaka poto on dirait za bongo do si la service structure bata poto je comprends pas mise ça parce que ba photo tonda kana isika na on est mise na etenga na ebi eza ba art académie de beaux-arts des ba photo ni za artiste c'est normal tu ba trophée kasi on a bien qu'on vouloir te mais net ba bande ko batia ba pot de fer na ebi keza ba bi on est jardin botanique oh question non on dit non ba bi eza bongo te tout temps on est na école it jardin botanique des aba fleurs et beleti et aba fleurs et beleti si on peut se battre ba photo belé et ça place au mutu za artiste art déjà au moni structure opinion ngalo ba la vie est faite des choix et des décisions so ça les choix yo sala oh yo linga o sala yo pe se biso moto ana simati eza désert yo tenga li felo no ko jijime yete o so bois kinga li felo est-ce nga na ko jiji est-ce nga na ko vouloir yo te yo za désert yo za bena li felo ce qu'on a mis simba pour et correspondre oui voilà et correspondre le pour la Malika Mania lobby habit comme des amusé tout changer pour se amuser habit puis azali fait moto et motomba et aussi ça là je vois mon vieux Willy Mouchenier Tolomo mon vieux je te salue eh na tout Tolomo eh ya yo asambi yo eh parce que so balagate mais ozaka ko telinga né
ngolu kalkila nzambe on bali mais sexy kaka ngolu kalkila nzambe mobali nanga linganga na propriété alinganga na elamba alinganga na style donc voilà. Mais moi ça m'étonne Malika Mania. Il y a des gens aussi, des internautes, surtout que Bania Moussou Babi et aux souffrir dans les balles, aux acquérir dans les balles, aux anello côté, monoko ya pamba, au bala mobali yomoko, le mambo on a eu à passer, mais aussi que tous les moments qui sont parce que les autres vont jour au jour, que ça que Belvita des mères, que Belvita beaucoup soutenu à Edayo. Tout est basé sur Malika Mania, il y a des sens bon, il y a décoration. Est-ce que nous avons sera des marches qui bon wango ezonga et ce quand ndenge mi peut expliquer biso malgré na zwa kayote na lekika parce que ils souffrir penza aida o mingi mukinda tina biro ko mbongo na papa paradis eza pour na zuyo mano za kokimanga il y a pas de choix na kangi loto lo mano likamba mo. Bon. Les questions au moni toi en 2025 ngana ataki ngate nazonga simate. Oh là là. Ngana ataki ngate nazonga simate. Na pe libanga mungwate. Nga zonga simate so isi na leki parce que na viva po na nzambe na viva po na bato mokili te. Les questions na lobaki na début émission ce qui to vivra po na bato mokili mais to koti 2025 te. Po na question tuninga o isi na loba on se comprendre o isi na loba mais po na question tuninga ke o Malika souffraka Malika c'est na vivra na o nzamba pisanga so na bina lala anzala te na kosi. Il y a des jours où tu as mukapé boto na mbongo te. O esala mananda ko batu nyonso. To la muki be mbongo ko za pe na banki me bolie petit. Boyebi ke na suka to sala omelette to le mapa to melite to lali. Et ça ma banda ko batu nyonso. Na banda ko bata mbongo kutu mona bana bomba le aka pistolet. Ngaku na bisa mwana nga olinga le ba mapa mibale. Bo so ke na ndako OK vacances na ndako ya to ya tantini mo ba vivre de diwawo. Kuna ba melaka ba pistolet na tasa te. Vous comprenez? Atondi. Vous comprenez? Alors, ce qui pour na bateau baloba que Malika souffraka. Non, yebisa bino lelo, Malika ne souffre pas parce qu'il y a un Dieu des dons. Nga na kati vie de couple na nzamba zalaka. Omoni libala nanga na lokota ngote na mokili bo na yepo na intérêt personnel. Tout le matarana. Vous comprenez? Na lokota libala te pour intérêt personnel mais na lokota libala on nzamba tinanga sama kolonanga. Leketu bato belé ba vanda rapé boé na monda molili ba vanda ba lobaki na dusola bango. Nga Malika na dusola bato belé na sama kolo. Bientôt je fais 3 ans de mariage. Les 12 mars non ça 3 ans de mariage. C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu dedans. Oh nzamba pesanga ponanga c'est bon déjà. Apesanga libala pesanga mwana. Donc on a bala kasika. Balongola na ke abali mobali. Ba koma ke obo tate depo bala. Mais nzamba ya pesinga Victoria Chela. Ba changer langage bazongi na langage akala. Donc na bota mwana mibale, donc na sala makamususu, ba ko continuer ko changer langage. C'est pour ça que je na vie na lobaka. To sala makamu pona batuté. Est-ce que pour na batuté pourquoi les gens te traitent toujours Malika azwakati, Malika zo souffrir na ndaka libala? Mais les ketu, est-ce que moto so linga fingo makamba bien? Est-ce que bato yo ba linga côté ba décataire na ba fingo ko les ketu ta yekune lonkitoko? Oh, bon finga ou kaka likambo bon ba kanta soit disant qui est choqué yo. Ba finga de parce que ba yebité. Lelo bato ba finga nga makambo ba yebité. Parce que faut ba finga au moins moto finga que 2020. Bato ba kondima. Na 2021 bato ba kondima parce que ozaki ta peut-être entouré na ba infiltré, na ba faux vrai. Oh to fanda na bango peut-être tam so seki na mais tam so ke beta li solo na mo boyi. Mais lelo Malika moto abeta vie actuelle na ngazate. Azate parce que ba faut voir on est si to botolongo la bango leke tu muto finga ote muto alinga kote décataire na yo o alinga kote ne pensez pas que so soigni to ayi ko finga apeli sur le live o finga ta yo leke tu lata kitoko ti après ko lata kitoko oza nini
afinga ngo te afinga ka oze loko te zozo ozwaka to forsaka alors nga malika nazela yango te nga zelaka pema na oto sola na nzamba saela nga réaliser c'est tout moi je vis ndenge nzamba otambwisa nga ata mokolo moko te eloko ekoderange nga ka so nzamba longoli nga pembeni na mobali na nga to nzamba longoli mobali na nga pembeni na nga to alongoli bana na nga pembeni na nga parce que nde navandaka boye so namoni moto mo akufa ye place moko boye navandi na binzambe moto akufi nga aleki na nini boso lelo longoli nga victoria na nga mpo victoria azalaka mobulu makasi so oza mama na ye to okoka obokolo te azaka mobulu makasi tuna Rachel Mukuna a invité biso le 24 tokende kuna Rachel Mukuna tokenda kuna Rachel Kosi motema glavani Kosi na pesi bino bambote Rachel bobe bani ya biso ça va problème papa on comprend na tala rasiko na tali taka Rachel Mukuna mona Victoria bi te mona za mobulu so za mama na ito supporter te parce qu'on a tala boye na zati nani recherche moi nanga alors ils est loko na komisela nzambe so nzambe pesi nga souffle de vie na tali moi nanga na komisi nzambe na tali bana nanga na komisi nzambe na tali mobali nanga na komisi nzambe bi nzambe merci pesi biso souffle de vie toza toujours en vie nzambe komisa biso to koma bakoko bana biso nga mama biso tanga kufaki et puis tanga kenda na tombe na ye avant de kazo pema na kimi habité na tiki femme forte lelo leki nanga esuka zo diplôme na ibiso leke tu sona lecture vidéo leki nanga suka nkola zwaki diplôme modèle ya kofuka myanga na mobali nanga na ndako azolela ma emiso ekita abiso binote ndenge na sisa classe ndenge nini vous comprenez na senga nzamba pesa ngai longue vie bana nanga pe bakoma na âge ya kokola ata na loto kufi to tiki bana to ebike bazoluka déjà. Voilà, parce que le cas déjà c'est un mois passé, mais malgré ce l'aspect reconnaissance, même si na mutu moko to na bato obaida au penavi. Très reconnaissante. Ngako même na bato obaida te même na ba camarades. Naza ba camarades belé naza très reconnaissante na bango. Pour tout par exemple, il y a aussi qui na vola me belé comme aussi à Belleville, t'as toujours très reconnaissante. Preuve ane botuko le monde a vidéo te na ignora ta $100 to $50 kabelanga. Exactement so na 5 minutes de fois bobi sa vidéo na ignora bo mon nango te. Exactement. Et ça nango te. Ça te dérange aussi pour moi musique? Te eza destiné. OK. Moi c'est na mobile écoute ba okabwana. Bongo pire c'est na pire petite bo ba camarade. Eza normal. Eko déranger te bon mo balo abimisi le mo simbongo bali apolo bakabwani est destiné dérange mes até exact aussi qu'il y a beaucoup tes amis vous allez créer kirindika vous allez payer moins bien to vous on va qui s'ma pour nazo vous attend bien il y a pas de souci le quoi ba odia le quoi ba grâce tembo ou bien ça payer te leader na bino ou azali ko zo plus que bino ba masano ba odia ba la patronne Nabino grâce aussi que les autres. Non, tous en abisso bien, tous arabes témoin, grâce témoin la star, tous arabes to commande en abisso, c'est sengi bonjour, bonsoir, to côté ce to côté NP, to sur en abisso, il y a pas de problème, hein, tous en abisso un problème té, batunde bako kanisa basa na ndenge batu balinga balinga zalela parce que batu ba faux compte na batu batala abisso balinga trop ranking na bisso. Et belé vraiment balinga tous en ba ranking na ba problème. Au moins mais déjà na grâce tous un problème té et puis Carmel Odia tous un problème té mais pour na Carmel Odia na rulukana expliquer lelo parce que batu belé bah mon on dirait peut-être ninge Odia sa l'émission parce que Odia sa l'émission pas na yo mais azonga de pas na yo té mais azonga pas binez vous comprenez azonga pas na yo té mais azonga pas binez mbembo ser na biso to pese bambote vous comprenez ngana Odia to za na problème té o mokile yebiti ngana Odia to solara bien to komanaka so esengi pe to kutana na matanga sege minyo na zena Odia Odia a sa l'émission et pas Binez Mbembo a s'excuser na ba acte leka na ba émission a sala ka pa na yo et puis Odia batu ba yebite Karen Mbo ya za témoin
bazana keren boy baya penza ti epa nanga baya tovanda boy puis paradis pas papa paradis pas akate aye ko ya odia se squeeza et pas ya mobile nanga mokili yebiti. Donc quand même je vais expliquer pour na ba conscient na ba consciente na ba ignorant. Vous comprenez? Na ba ignorant na ba conscient. Léon expliquer que ngana o de tous un problème té. To solara bien, to zara bien o de se squeeza na émission et business mbembo boke na chaîne ya business mbembo o de se squeeza et puis o dia pa nanga na ndaku. Aya libanda nanga ya ndaku. Mobile nanga azalate aya o dia a se squeeza et pas ya mobile nanga. C'est ça la famille. Ce qu'on a audio lelo, à calme, posé, elle est pas au. On a appelé ça un conseil, hein. Ah oui. Oh mon qu'il est yébité n'a pas faux quand tu vas yébité. Hein, n'a pas chronima finga oh ba yébité. Hein? On a continué à faire ça. Oh, on a contribué pour les camarades. Ceux qui ont mis nos fungola pour nous na réseau et qu'on a bien pour na na pour ça na ngote. Mais pour la sincérité na bango. Oh, on a contribué pour nos camarades. Mon ko ba fungola minoko ba loba ko za bien pour na bango moko. Pe pour na bien ya bato ba kuma ba camarades na bango lelo. Ba mon a pe que tu tango témoigner malamu pour na muninga c'est que lobo témoigner pour na nga. Ngana témoigna ngati to zara na ba camarade ba moura tout nga bando vanda bona yebisa bango yo ngata na yebike yo so mbongo kolekanga ko katete no yebiso ke memanga na boîte so mena champagne non yebiso mo ndo zimbongo yo sala pona mama sala pona leki sala pona yaya parce que ngana za orpheline ngaya mabe ya vie na ngezaka na zanga mama. Poso na tali penza boye na vandi na tali camarade na Naomi Beta la fille qui dérange. Ati agia kiti ne langa biloko kipata. Ati na ba sapato ba numéro 41 mama papa ba numéro 42. Parce que na tali maman na ngala ta 41 40 zarati. Alors so na muninga zo mbongo zo biloko wana conseil na ngeza kaka ko kabela ngate mais sala pona mama sala pona yaya pona leki. C'est tout. Odia tous en abiso bien quand na lobby. Ce qui n'a coûté na moi tant on a tout coûté ni circonstances on écoute ni sabiso. Ce qui n'a fuité na likamomo bono ebisete o moni oyo fuité na ngo boye sala boy. Vous comprenez? Et lobby te ke ndenge o de skiza bongo parce que ya za nga na parfait et pas na été. Ezaka juste que na ki métier tant toujours reconnaître que ba mabe na ba défaut il faut tout tchaka humilité na kati. Ah oui. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout comme yo lobby. Toi qui vers bouquet vers crocheter na lisolongo to ko so. Na lembi pe déjà. Mais toi qui kambo zo kam bouquet si mandam. Toi qui avec maman Eunice ça on a vu ça maman il y a peu trop. Dans mon épée était à makasi. A au sala moi réconciliation pour na pour ya 5 ans ya sila bisalo à cause la wana. Ba ibe ve oinda pe tout le monde concerne bino copine bino moi si wana provo et papa qui a ko to suma mbote ndo ba ngaba sala Belvina sila eza ya makasi za somme. Bon, les questions déjà dans le qui on a des missions si réellement Penzi est solo maman Nice a changé formule. Alukaka a changé formule. Si réellement est solo, Alukaka a changé formule. C'est une mère au Moningaï, maman Nice avant de dire témoignage René. Ma canton et parce que maman Nice est bimi dans mois de mai 2023. Je crois que mois de février 2023, on a autre bota moi nanga. Tellement na leka qui na ba tragédie, na leka na ba problème. Nje maman Nice est bandé ko fortifier nga. Ils ont dit maman Nice nje boya ya fiston boyi. Lo sambo nde mopanga. Ils ont bandé mbo nga na zaki na do tibima ka batu ba yebango. Nga de nti maman Nice témoignage na bando yebango déjà. Na ba mbet hôpital, na ba problème na makambo belé. Oso mona. Alors c'est une mère vraiment que j'aime beaucoup. Ah oui. Aya na ba humilité, aya na manière na ye. Aya pe ça dit aya pe na ba qualité ya musa na nzambe. Ozo mona asa ba méfiance ma bébé et tout mais ce qui peut te côté c'est quand na likambango si réellement vous mettez solo ma ministre a changé formule. Parce que au moni ngana lobaka tout peut ça rappeler une méchance. Donc c'est une méchance. Au PC après ça bon neti nga pe na vie na longola qui l'acheter ozo comprendre na longola qui l'acheter so ngoti na ka ki yo
que yo mo reconnaître que gafa que ça ma bé o te ki yo na pesi yo chance Ah oui. na ki ennemi mais so ko te humilité tant que ngape na parfait te na bi que ngape ton na sala ma bé na yaka na tsaka humilité to kende na biso pendia bien mais to pesa que ennemi chance des fois parce que moni na vie to lingara te to lobanaka po batu balobi to lobanaka te po batu nde ba ko sangisa biso ozomona mais tant biso mona kata mitema toujours reconnaître que na vie ata to lobani meto na biso ba vérité mieux faut mutna muta garder bandi na yi Ah oui. omoni tinga teme ba traiter nga hypocrite songi na va na kwenanga mais na bato nga ba traiter nga ba hypocrite pese ba kenda ba makampo ezala kaka Ah oui. mais nga azala nga te osomona le ketu donc na vie faut to pesa ke nemi chance mutu so nga comme ennemi no nga loba mutu so nga comme ennemi na yo o ane loko sati Ah oui. mutu alamuki na tongo balinga koto osani Pesa ye chance. pesa ye chance alinga o te mutu alamuki na tongo bayini yo pesa ye chance mutu alamuki na tongo alinga comme ennemi na o pesa ye chance nga na pesa ya temps nga vi na nga ezaka temps nana bato misu na ba réseaux sociaux okutana ba matanga na ba feti mère bonsoir bonjour oza bien maman mais tant que tali de ba 3 ans passé 4 ans passé avant na bato mo ba finga yo na makambo ba yi mutu na makolote mais comme les charges akoko pousse un peu mais na peso mbotete exactement la vie est faite des choix et des décisions mutu so azu choix comme ennemi na ko pekisi te tikai pesa chance mukolo vanda zonga giga à comprendre que t'es muto a payé un peu de chance so donc ngani na droit zonga Mamie Nisa a changé la forme. a changé formule Merci Malika. Si réellement question sur Gelinga li comme yo ndiko no si kaka pashi to moni que boti courage ndé quand même pas ça que pour senga ndiko na yo pardon parce que tout le monde déjà ba famille bota ba bingana kio Mambilika qui on a cette capacité quoi même vous ngani et ça vous avez une fausse information mingi yo muna yaka te na yaka te ba fausse ya jo mystique te tala ba fausse information déjà le que tu oyebi que si tu es capable c'est une sœur tala oyebi que nga na vanda pe aboye omuna yebo bebe na muninga tengelo nga kuna pesa ka lipati nko musuku tazana na mbongo te na pesa 10 000 ce qu'on a tala la sœur wana partenaire Hello ni elo rotin na bingana kio point na bengana nga na bi ozongo wapi ozongo tout ça là beaucoup bozo ba question o ba la peine ba cochon ba lobila beaucoup so ba question te nga kapasha obengana ngata obengana ni tlandeni toi ba partenaire c'est une sœur en dehors ba partenaire c'est une sœur atika obengana ngata ce qui est sûr ezaka que na vie il faut être très sage likamo beko ya na vent ya mu pepe so boza sage te bo mema mi apu boko na binemi mo besa raison oyebi ke binemi sa raison ezalaka ebele bato so bakomo to bibo oela nini o eloko mo ezanga tina oko expliquer te donc ça dit eza ba binemi mo boye bo mema na mu pepe ya bato ah oui alors ngana capacité o mema matin oye kenda ke zonga ke soki to na kata makama mu pepe wana to se retrouver ke berrer ezali to sala en famille lekecho ata leo na leki na émission to musu lobi na lekate mais nebi kenga lekati to na problème te ah oui na téléphone to sola si un souci ngana bino to vanda awa o sala émission na fivette bolobi ba bêtise na téléphone na landa bino ti leketue o keliba na fivette te tika fivette na ba bêtise na sala ngo plusieurs fois mais mukile invité pourtant musu na vanda télé émission bino na yoki kanta mafuta mati ozomona mais YouTube est bien content. Mais ça quand on pour bon on les capable que tu t'es et petit problème et c'est que balobanaté c'est que bazana relation non Lokota Cynthia Kapashi c'est une sœur à moi s'il y a un problème il y a un souci o bambolo ko so balobi o banani babi babengana ki o banani balobi ti o bien bambolo ko bato so baloba makambo ba maîtriser te bambolo ko so babi bosha donc ça dit bambolo ko so ba sebe miso balobi te bisina site total kana privé oh bazolo banini ngapi balobi na ngamu na ngai ngapi na ngamu no balobi kuna ah mais
totika biso toza famille biso nde tomaîtriser bato wana ntango bamoninga so na kapasi bakomi bahypocrite basoli na hypocrisie te tosoli na hypocrisie te nazwi famille wana na commission mpe ya famille parce que leketu soki moto aza famille na yo même si likambo wana ezopese il faut bien gérer les choses pour maîtriser famille wana kaka poso na kati ya bafamille na biso tomaîtrisaka bachose yango bosiko bato mpe tozwi bango libanda tokomisi bango bafamille mpo ni tomaîtrise te il faut maîtriser ezalaka te mpo tozwi yango libanda mais soki ozoconstruire de la famille maîtrisez bien voilà maîtriser yango oui le 15 février 5 ans ya SB ezoleka ndeni pe ozoza ndeni abi tozosimba mo abiya ba presse tengana baya okotela na ntango ya crime ekomi makasi papa Constant Mutamba ozoloba nini na likambo oyo papa kota papa kota papa soko bipo travailler na biso bata quartier toko travailler même si biso bata presse na biba kotisa biso na bokotisa biso na kati ya dossier oyo biso presse papa Constant toko travailler biso na kati ya presse oyo toko travailler toko teka place bakulu na bazar parce que ba policier oyo ya quartier bakobomba bango bapesa bango bambongo po babomba bato wana biso tokoloba nayebi ke kulu na vanda tokoteka papa po sho eza te bazoboma mingi bazosacrifie bato mingi bazoviole bato mingi en tout cas toza na choix te voilà oloba nini question yango 5 ans ya SB 5 ans ya SB tolata kitoko tohonorer les abakuki oyo bauta monde entier ngai Ngana la taba par rapport au style parce que je suis une femme mariée. Te bapé zapete batubala ta bapé zapete pour ba makolo mabe. Et c'est parce que par rapport à style par rapport il y a respect à tenir. Parce que tu sais au bi ka mutu neti ngana femme mariée. So na la ta robe mo boya awa. No bima nango te pour munyo so mona kati na ngai. Il faut na taba. Mais na taba te parce que na makolo nanga za mabe. Non. Kolata ba au moni style ya robe nanga eza ekatana katana en fait te na la kiso nazo la kisa on appelle ça ok nanga te donc na la kiso on appelle ça ok nanga te merci donc nazo la style la robe pourquoi na tie ba parce que na tie ba parce que au moni eza na batu misusu ba la tango boyi mais ngai il faut na tia ba parce que je suis une femme mariée. Je dois respecter mon corps. Fivet la tabosti, surtout dans ma colopéna mi souni. Ala tabo, pour y pour conseiller à kété. Donc des pères fivet et lambo, on l'a ton cabo pour y pour conseiller à kété. Au baby sa réputation n'est qu'à bon sans le savoir et moi yeba. Ah oui. Bon peut c'est que c'était pas une déconnant moi si. Au couvent d'ici à la lobby bêtise. Ah oui, un bon look. Donc, le 15 février, tous en a tenue de ville, tous la takitoko, tenue de ville, n'engé le ketchou, Kevin Pomba, beau kende koluka ba mocassin. Ate kozala net n'engé morne le ketchou te. Beau luka ba mocassin, ezaka vanité bébé. Eve nanga qui avec kabuzu na pesa ngambongo. Avec kota maison somba na kota na somba qui. Ba vanité ngo, eza vanité. On va limba moto pelaka. Li felo. Tout ça na côté na soutenir felo. Donc babi le 15 février. Tola takitoko bana basi tenue de ville ba papa ba ville. Hein? Oui, fête taba ya pamba. Fivet. Azani makokitoko. Ay makasi. Ce pas Monica tia batala tanata boy. Tifo ba. Acha ba. Yalinga ba ya ko. Aka babi na li comme na li. Bienvenue babi akozana bisalwe moyo na ko bangela. Ah normal kaka. Mama Zozo na Inde. Mama Zozo na Inde, Mama Zozo bonane na yo mama. Ngato yo kanite menebi koza en vie. Oui, toujours Mama Zozo na Inde. Je appelle à 6h. Il y a 6h Mama Zozo, 6h 7h. Mama Zozo. Là on a confondu à Chine. Mama Zozo na Inde. Na moi pati melanga pa ye na lira Mama Zozo. Tolinga no bongo te. So ye sika sila manano. Mama Zozo. Tolinga de mutu so ye sika banda mama na koma Mama Zozo na Inde na munoko tolinga te. Mama Zozo za pona biso ancienne. Oh là là. Non, on merci ne fait à pas. toi Malika, Mania, merci. Abanda non na ba Karine mutu, abanda non na ba biso ba makatika nika Mama Zozo na Inde. Merci à toi Malika, moi Salibala. Merci Kevin Panda Lekechu. Toujours bague dans le sac.
La musique à 3 mois, 6 mois ici. T'as l'ingaté, on a un problème dans La vie continue. Et ça destiné. 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 Aux enfants, tu as Merci. Voilà, Malika. Merci. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à toi, mon Diogo, mon fils que j'aime beaucoup. Mais vous en avez Diogo mingi. Où est-ce que Diogo a neve nanga siko? Na pesi ba Diogo na ba mbote Rabi courant mon petit. En tout cas, je te salue. Zadio Kazadi, akenda pio. Ah, poto siko na famille. Ana poto alungo Tanzania. Ah, côté poto avant. Moi, ça Gladys Tambembo, je te salue. De gros bisous à toi. Voilà. Merci Nabino tout quand on voit Gladys, moi na PCP mbote wana. Motema David Falcao. David nani Gladys Penza, toti musika. Et Penza toti musika aebi. Dans ce beau tu musika c'est que tu plus loin. On a besoin de tomates, tomates talon. On les brancher dans les oreilles na 24 heures. Garçon talon Garçon talon. Non, garçon talon. Tant na moni Gladys nazala kamena comme garçon ya mokase. Et na moni so Gladys na mo jeli kitima. Merci beaucoup de quelque chose. Je t'aime trop aussi Malika Mania de moi. Merci beaucoup. De cœur malgré. Nengana lobelo moko. Ba Bambino, ba Naël, tout le monde bon kati ya SB film oyo vraiment si je savais ça na éviter les questions ko talango. En tout cas bravo na Sila Bissalo film kitoko réalité o batu ba viva ba l'époque on ba papa na biso bazali ko zwa basi en gros. Oh, ils ont vraiment il filme moko ils a réalité. Ah oui. Ozomona Bambino Naël bon respecter Michou la cheftaine. Pour biso to baluka webiti. To ana posa respect. To kate ningana ki ekendaki ezongaki. Encore Bambino na wana sonane. Naël wana. Aza mupende Moi ma peine. o mona nda teka misi. Non, mais le quoi Te azali baza batu te ba fula pe no batu misusu ti. Na omilo kwa za produit maison. Ba fula no biso pour na biso za ba respecter Michou Bembede. Cheftaine na bango. Il faut que respect zo résister. Merci Malika Mania. Merci. Merci à tous. Merci Macadamia, c'était Jérémy. Je te salue. Merci à tous mes téléspectateurs. J'ai dit déjà, je répète, mois de février, dans la sous Mboka Afrique ici. Après, dans Istanbul. Après Istanbul, dans la Chine. Après Chine, devinez vous-même là où je serai. Et aussi que bientôt, là, c'est mon anniversaire. Après 7 mois, mon anniversaire est dans le mois d'août. Mais je veux fêter ça à Paris. Quand tu es à Paris, vous avez tout des canastrumia, c'est $30 seulement. Arrive ça, le site, Lionel et Camille. Déjà, parce qu'il anniversaire tous les ans à Paris. Ils ont sombelé pour anniversaire tous les ans à Paris. Il n'y a pas de souci. Paris, vraiment, Biso peut toujours il a déjà d'être dans le stade de France, tu éviter peut-être coïncider. Voilà. Merci et ça la présente bien. Aussi que merci d'avoir Seigneur surtout on a soutenu aussi que héritier Watanabe aussi que affaire égaux la Jésus des nuances et aussi tout merci à toi Malika Mania. Merci à tout balinganga, merci à tous les warriors du monde entier. Merci les warriors, les meilleurs fans du monde entier, les warriors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à les Abako, merci beaucoup na tout balinganga Malika Mania, mama e bashimo paradis bana suka nzambe. Merci beaucoup. Eza rêve nanga te eza ngolu ya eza ngolu nzambe ni na bota mapasa. Eza kitu so ndo vani bwekana mapasa. Ngolu kalikila nzambe na botu su mapasa. Des kama munene ya. Merci à toi. C'est bon Malika Mania. Merci. Merci beaucoup en tout cas merci na bino so bolinga ngai. En tout cas nzambe alola continue ko pambola bino. Bo s'abonner na Malika officiel TV. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager mission, ba remarque, ba suggestion na bino vraiment en tout cas merci beaucoup na Kevin Panda. Toujours à toi merci, on se revoit après. Bye. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.